Nabaksa Sony. Et le résultat à l'équipe. On présente le Maroc et le Congo. À l'équipe en Nyonso. Nabaksa Sony. Et le résultat à l'équipe. À l'équipe en Nyonso. Nabaksa Sony. Et le résultat à l'équipe. Nini nanga? Nini Aida nangai? Pototo yeo makabu. Nini kasi? Nga unako kata utambola te? Ah. Timeza ngo bien metashu za binti. Nini nanga? Aida nangai. Oza golwa? Te na golwa te? Oza wayo? Na wario te? Oza shitas? Na spiritas te? Naza artiste et comédienne. Naza ka théâtre oba benga maboke. Ah, nini nangai? Aida nangai. Na nyoso. Na semi pardon. Osei pardon pour Saint. Na semi pardon abagolwa. Po bagolwa babo mangati. Nga za komenge yo za komenge. Non mais non comédienne. Voilà. Mutunyo surtout azarana donne azapena surdo na ye. O lingolo bani éclairci nga bien ko prêter makambo lumba. Ah, nindanga. Na silboka pardon. Bali msama. Kaso seli nini po senga pardon leki na ngai. Po ngai pene na zabwe na zapena ba problème na nga. Na luka pena senga pardon. Siko na olinga na yeba yo problème ezande mona yanga. Ngai penda likam na sali na yebiti. Ponga na yebi na za comédien. Nga pe na comédien, na sa ka théâtre. Na za pona ba warrior, na za pa pona ba gaulois. So pe to bakisi les trois lisusu héritier wata a obeta. Wera pe a obeta. Kofi pe lobi ko sa nini a obeta. Mais il connaît na comédien. Na za comédien. Bon to se nga pardon hein. Baza bande ko na biso, musique se kabola biso te, biso to sa théâtre. To za ni gaulois, to za ni warrior, ni spirituel, to sengi kaka pardon. Pardon bande na pardon. Pardon, en tout cas, pardon. Ni nga na conseil ko ngaba ko yana pisi ngaba pardon. Si yo ke boye. L'équipe en Nyonso. Nabaksa Sony. Et le résultat à l'équipe. On présente à l'équipe en Nyonso. Nabaksa Sony. Et le résultat à l'équipe. Ah? Aida? Nino? Nini nangate? Namo note. Nini? Obungi? Nini nanga? Nini Aida nangai? Pototo yeo makabu. Nini kasi? Nga unako kata utambola te? Ah. Timeza ngo bien metashu za binti. Nini nanga? Aida nangai. Oza golwa? Te na golwa te? Oza wayo? Na wario te? Oza shitas? Na spiritas te? Naza artiste et comédienne. Naza ka théâtre oba benga maboke. Ah, nini nangai? Aida nangai. Na nyoso. Na semi pardon. Osei pardon pour Saint. Na semi pardon abagolwa. Po bagolwa babo mangati. Nga za komenge yo za komenge. Non mais non comédienne. Voilà. Mutunyo surtout azarana donne azapena surdo na ye. O lingolo bani éclairci nga bien ko prêter makambo lumba. Ah, nindanga. Na silboka pardon. Bali msama. Kaso seli nini po senga pardon leki na ngai. Po ngai pene na zabwe na zapena ba problème na nga. Na luka pena senga pardon. Siko na olinga na yeba yo problème ezande mona yanga. Ngai penda likam na sali na yebiti. Ponga na yebi na za comédien. Nga pe na comédien, na sa ka théâtre. Na za pona ba warrior, na za pa pona ba gaulois. So pe to bakisi les trois lisusu héritier wata a obeta. Wera pe a obeta. Kofi pe lobi ko sa nini a obeta. Mais il connaît na comédien. Naza comédien. Bon to se nga pardon hein. Baza bande ko na biso, musique se kabola biso te, biso to sa théâtre. To za ni gaulois, to za ni warrior, ni spirituel, to sengi kaka pardon. Pardon bande na pardon. Pardon, en tout cas, pardon. Ni nga na conseil ko ngaba ko yana pisi ngaba pardon. Si yo ke boye, nga kana ke. OK. Bato maboke walel. Bagora wa yobo. Shazga bibi. Mama pote. Bagora wali suko wa kokolete waliga fat. Bagora waliga bato waliga danga. Bagolo.
bagolo bakomédie baleli oyo nyonso bakende stade de France bakaneli bango nzambe golwa basala na matière bagolo basala bino na matière nini bagolo baterroriste bato mamalaka bagolo botika bafala baoko pardon botika bakomédie bafala bao botika ba munoko epanzana na mokili ezalaka aida ata munoko basoi fia munoko efongwa mondire maboko abosei likita na bino na mama koko wana mususu wana chéri ya ancienne époque wana mimika bongo ya sola Jean de Kikwadi boye concert afali mutabengisaki bino azalaki te bosepe na sima bokomi kobanga likita babana moko sola soi ya sola carburant ya makolo ya poussière bakalaki sasa surtout mwana ba soi oyo aida oyo oza jeune fille makolo mikie maboko mikie mikuwa na nzoto me munoko efongwa mo ndire maboko ondire muto asenga mai ta munoko ta jeune fille munoko epanzana bagolo limbisanga siko pardon oyo senga bagolo wana pozalaki na concert ya Fali ozo banga tombo kende Congo na koko wana mususu wana ya vieille école wana mimika bongo bazana biso ba comédie o abengisaki bino concert nani jeune fille ya mabe na mokili mobimba ya choko masoko epapala mipende konda makolo konda maboko ekonda munoko efongwama lokola ida tomona te moso mabe ya Kongo mobimba faux chéri du monde entier mondio ndoki mwasi ya choko ya munoko epanzana ya basoi aida likita na mama mobo akala nuna mama mobo akasusi le marché te mimika bongo ba te ko combien mimika bongo bokende kuna tout le monde a bino soutien ba concert afali parce que vous êtes de cons basi akala na marché bazala soutien aida ta munoko ta ndiye muto asala prière maboko efongwama munoko epanzana faux chéri du monde natie mondio ndo non Aïda Kapilas d'abord je m'adresse d'abord à Mimi Kabo au seul interview moi boy ba tuni ou ba impression na yo par rapport au concert de Fali parce que ba panique yani sous ba vertige aleki bango tout aleki bango nyonso asale boy anani boy vous surveiller les fleuves pardon yani no senga bato c'est que toi tu te rapportes de quelque chose. Si vous êtes artiste comédienne, vous pouvez soutenir Fali pour artiste, collègue, nayo artiste. C'est tout. Sur le bic à l'équipe bateau, c'est ton opinion. Mais après, pourquoi venir s'excuser? Ozo se reprocher nini Mimi Kabongo na Aïda. Bon, je sais pas sur Aïda pour la lundi mingité, mais d'abord yo Mimi Kabongo. Ozo se reprocher nini? Ozo bangi la bagulwa nini? Et sa position na yo. Sur Oza warrior. Sur qu'il y a un concert à faire pour soutenir en tant qu'artiste et un mot congolais. Ma bizarre. Tant que vous avez pardon, c'est comme si vous vous reprochez de quelque chose. Et c'est trop ridicule. Comment on a un baboué. Oh, c'est un pardon. Yo lingo bakende ngozaki na Paris wana ba menacer yo. Pourquoi boa lokuta na ngwa menacer yo? Yo lingo lo bakende ngozaki wana ba golwa mtu bazaki bakende na bango rando na gouvernement kuna. Bazana tana yo. Bana tana pourquoi bongi ko se faire remarquer? Et si ka remarquage ezate. Et si ka ba golwa bakenda ki wana bana tana yo mimi. Yo penza muta maboke